Voilà, de fois aux akovanzi au mona po na oisa sous na teinture bien te po na oisa ko kauka malgré ba produit que soit le prix au salilaka ba solution ndenge na ndenge au mona ki changement ezalaka. Alors pourquoi et ça la bongo parce que eza déshydratation. Po na yo eza déshydraté. Alors lelo lisolo na beta eza ka ya déshydratation. Pourquoi et comment, quand est-ce que comment et bon ndenge ni noko trouver solution pour na au mettre fin na état ya peau na yo ce que ça déshydraté. Alors bienvenue dans Coloris Club 84, c'est toujours un grand plaisir ya ko partager na bino et ça le rabiso bien makasi ceux qui mbali boso boya bibiso en tout cas merci na bino bobo sanate ko s'abonner ko partager na ko liker. Oh bazala rabiso pe déjà en tout cas merci. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, dans le bas, tout au début, déshydratation. Ndenge nyoko ebake po na eza déshydraté. Déjà, faut ebake déshydratation eza bongo manque ya mai na kati po na biso koloba oh manque mai ndeni. Oui, exactement. Effectivement, manque mai po na biso ezanga mai. Alors soki osala ka ba produit o ezo kausango ou bien makambo ezo kausango ozo zongisa te o ekovandisa sango en tout cas ekomaka déshydraté. Déshydratation ana équiparate c'est pour tout type de peau. Oza la peau sèche, oza la peau grasse, oza la peau mixte, oza la peau normale. Équiparate, oza la moisi, oza mobile, oza la moine, oza mokolo, en tout cas équiparate. Alors déshydratation peau est très dangereux parce que et kokyo me makambo ebele, makambo malamu comme mabe. Et kokyo me makambo ebele pour na non seulement pour les baby mais yo mo mutu aux appels na ba difficulté énorme. Alors pourquoi pour non ezaka déshydraté? Pour non ezaka déshydraté parce que on nourrit ça kangote au pia kango bilo kwa koliate. Ezande mo ba mama bilanga so ke okuti ba légumes wana ebimi bien parce que ba boa kelango mai. Alors yo pe fosa ande mo mai ezaka te mai auto sokola chaque jour bon non menga na sokola non ezaka mai wante pour quantité wana eza insuffisante. Alors mai esengeli mai o melaka esengeli mai ozongo na biloka kolia esengeli osela ba produits cosmétiques eza très important o ramenera pe mai na nzoto. Déshydratation ezaka te pona obeli non. Et koko ya air moi eza makasi en tout cas chaleur à makasi et ça rappelle que ozala na peau déshydratée et ça ka te o pose obela non oza en peau déshydratée on nourrit saka peau non te o se nourrit saka te yo moko parce que qu'on nourrit un peu ezate que quand on va produire pas kola non hein? Par rapport à l'aliment par rapport à biloko olia c'est très important. Alors ndeni oko okoyeba que peau na yo ezaka déshydraté. Avant cela faut yeba que ezaka na deux types il y a déshydratation. Eza déshydratation intracellulaire na déshydratation extracellulaire. Nyonso ezaka perte mai. Alors ndeni oyeba que peau na yo eza déshydraté. Peau o ezaka déshydraté ezaka na teinture bien te en d'abord. Okoko sale no ba produit ndenge na ndenge. Okoko sale no ba solution ndenge na ndenge teinture na yo koza bien te. De deux okobando zana ba poso moko telemaka. Donc po no eza lokwa ba poso ya pangolin ou bien poso ya muselkete ou bien ligorde bo monde esala ba ni donc soko gratter au monde esala donc au mona poso telemi ou bien ba géographie ndenge yaka pendant la saison sèche. Donc ndenge pe po ya mutu ezaka déshydraté et komaka. Alors et puis déshydratation ya rappelle sous pourquoi otokaka makasi. Otokaka ezaka te ko po chaleur eza mais otokaka. Soko zotoka donc bilamba nyonso fwe pola. Par jour ko sala ba papier mouchoir ou bien faut saler la kaka mouchoir d'ailleurs papier que tu n'en parlons pas otokaka eza parce que oza déshydraté. Alors exemple tumsus otoka na ndenge na niveau mo okoko vanda ta ndako bete o soki courir zate donc tu peux pas rester à la maison
ceux qui ventilateur eza tout bien na musalo bien soko tambolika mukebo ozotoka eza parce que oza déshydraté kosanza mo mutu pasi moko mutema moto omela kaka mai omela kaka mai eza parce que nzoto no eza déshydraté alors on a besoin d'hydratation pour azonga normalement. Déshydratation qui paraît même bana ba bébé pe bazaka o musukutu bakenda na kufa parce que asa déshydraté. Alors na mukolo pe eza ndenge moko oza déshydraté oza mobali oza la mwasi ndenge moko omona produit mususu soki neti osala produit simba ko suna elongite bato mususu bazaka na niveau ya sébum exagéré. Donc sébum ane ezate ke ezobima yo parce que oza peau grasse non. Sébum ane ezobima et belé parce que oza na peau déshydratée. Alors comme ko bima na ndenge moko en désordre. Il faut faire très attention ou bien ba irritation est commun à tout moment. So neti ba opakoli lo bomona mukusa elongi kutu n'en parlons pas ba bouton donc nzoto non et koma nango temple ya ba imperfection ya ndenge na ndenge yango mona mutu mususu non na ba bouton malgré les produits malgré ba soins et simbate pourquoi parce que ezate que eza po aza malade ou bien des non eza parce que aza déshydraté nde ba bouton etondié alors ba bouton na ezana esika okende te pour mai ezate mai esilio na nzoto il faut recourir na mai alors faut faire très attention par rapport à déshydratation et qui paraté eza amidel ebele oyelaka alors ndenge oko lutter contre déshydratation wana il faut hydrater nzoto alors pour hydrater pour na ko hydrater nzoto esengaka o recourir na ba produits cosmétiques produits alimentaires et puis mai. La plus grande solution est la maille. Donc par jour, il faut mettre la maille au moins 1,5 ou bien 2 litres par jour. Il y a maille. Et puis avant de dormir, on est obligatoire. Avant de dormir, il faut toujours qu'on met la maille. Babite ko o lia sonden so monet o matanambetu 1 minute au matambet au 8 mois vers no maille au meli et permettre qu'à ce que pona yo ezala en forme et permettre ce que et garder pona et garder pe santé na yo. C'est très important ces gestes on a au melaka mai. Aujourd'hui mai aux obligé au mela mai ya malilité. Zo mai normal au meli. Et puis il faut éviter comme mela mai ya malili pour mutu muso za mona toki na ko toka wana mutu kana sa zu mai ya malili ya meli. Donc mai wana zo mela ya malili ndenge vapeur ebima soko olamba biloko ndepe vapeur esalara omela mai ya malili oyo euti na frigo ou bien na congélateur otoki bongo zo meli bongo c'est déconseillé pour pas bat muso mona so meli bongo pesaka osanza ou bien oyoka ba malaise tout ça là parce que ba mela mai bongo te mela mai non normal yango mona bat muso ba melaka eau tiède c'est très important. Alors à part ça de la baki ba produits alimentaires il faut ko lia ba légumes na ba fruits o ebimaka mai. C'est très important pour wana et ko hydrater à l'intérieur de l'intérieur. C'est très important. Et ande mona mai ya ozo mela mai ezo hydrater de l'intérieur. Voilà, parmi ba fruits o eza na ba légumes o ebimaka mai, oza na concombre, oza na salade, oza na tomate, oza na pastèque. D'ailleurs, pastèque, bomoni, lelo, et comment on partout, bah, maman, bah, moi, tambola, nango, il y a 500 isali, il y a 1000 francs isali, même si au salé là, en entier, mais au sombi mwanda mwana, au lié. Voilà. Vous en avez courgettes. En tout cas, bah, fruits en agnon, bah, légumes, mwana, c'est très important. Il y a au lié, po, et ramenaka, maï, nanzoto. Concombre, non, ou bien tomates, non, au lié, pe cru. On a un problème. Même chose avec salade. Des fois, il faut lire un peu cru pour et permettre à ce que maï et zonga. Et puis, il faut éviter maï wana ici la kananzoto. C'est très important. Kosoko laka 1 ou 2 fois par jour. C'est très important. Pourquoi? Parce que heure sokola plus d'1 fois, c'est pas bien. Film hydrolipidique. Oh, ezala tozala nango ezala protecteur ya pona biso et elembaka nango hein et c'est fragilisaka surtout na ba mai o ezana calcaire
et c'est fragilisé moyen protéger pour alors pour se laver il faut éviter aussi à kosokola kanaba eau chaude parce que eau chaude peut et baby sakabiso mieux vaut utiliser l'eau tiède. Arosokope na eau tiède wana soko sisi zwa mama ya pio omi boakeli ata moi ba goutte pona et juste protéger pona c'est très important. Alors à part ça meilleure façon ya ko hydrater pe nzoto libanda eza bongo ba huile végétale ezaka très importante parce que c'est hydratante. Toza bongo na jojoba, huile d'argan, huile d'olive et huile de coco. En tout cas ba huile wana nyonso ezara bien ko bosa na to tchango na kata routine na yo, ça va t'aider pour hydrater ta peau. Alors ko bakisa bongo gel ya aloe vera. Gel à aloe vera, c'est un meilleur produit hydratant et maintenant la teneur ya mai na surface ya peau na biso. C'est très important. On moni mutuso peau et baby pena soka recourir na ba produit à base ya aloe vera bien collagène et edakae et réparaka plus vite même si na ba peau mususu ekendaka malembe mais en tout cas et réparaka. Gel aloe vera pe lelo exact très important parce que bomoni même dans ba mélange ya ba lotion lelo en tout cas sur saleli gel aloe vera ata so ba produit les éclaircissants aux huiles gel aloe vera non ezangate au mélangeaka et ko aider yo et ko étouffer acidité wana non éclaircissant et ko permettre à ce que pe ezongisaka au mai na nzoto donc hydrataka nzoto na yo moni ba mélange ya bien ya ba lotion et comme ça au salé le moi lutu moko ya gel à aloe vera ou appliquer parce que même le soir sur au salé da mélange na bongo na gel aloe vera attention aux en crème hydratante ou bien lotion hydratante le soir ou ko c'est la lotion non éclaircissante parce que ils a hydraté na gel à aloe vera. Voilà, alors c'est très important aussi, pendant la journée, il faut c'est la crème hydratant ou lotion, crème hydratante ou lotion hydratant pour aider yo et empêcher soleil et baby ça. On toujours kozangi sa crème na yo anti-UVT, kozangi sa crème anti-solaire, c'est très important. Alors pendant la journée, au salé la crème hydratant, le soir, au salé la crème éclaircissant. Pour aider à ce que peau na yo ezala déshydraté parce que une peau déshydratée quelle que soit la solution au salé là et avant sakaté et que rendre vraiment malheureuse au mona on pour n'engezaka toujours terme parce que au coco salé liba soin ndenge rien ne changera. OK, voilà, en tout cas les lots tout ce qui a ouais au santé elle est là nous fort.